Nous avons 40 personnes à combat, mais tu se retrouves qu'à 12 à la police. Il reste beaucoup de maïs. Il reste beaucoup de maïs. Il Tomatine a digné tout ce qu'il on a habité 10 fois. Donc chaque 10 fois on a habité. Non, on a habité 9 fois. Chaque 9 fois on a côté prison. On a côté la 10e fois. Frère, mon cher. Waouh. Waouh. Donc au salaire pour 10 fois. Ça on 10 fois. Ba kufa na miso mais yo kufa. La salle 3 convois ba kufa na miso nga. Kanga bakanga biso wana, ba chibiso na bato na bango, ba bango ba gros bac. Ya na biso. To beta mafimbo au moins bloc de tala sur la TV ils ont explication après ça la biso na TV est différent aux hommes na miso ya to beta mana façon moko ba to wana éviter ce que baza bato ba niama est-ce que on a pour un terme au tcha misapi na ba tcha basi misapi pona ko luka mbongo donc biloko tout baza na téléphone mbongo tout faut pesa mais tambo pesi wana après ba vani sibino na se mutu moko alikaka déshabillé yo liboso la ninga ezala mwasi ezala mwana mukie ezala nani ezala mukolo donc il s'en fout c'est-à-dire ne bakangi bino wana babeti bino ezata po bakotsa bino Grèce non ezata po bazongisa bino su Turquie oh mais oui ce que tamba bozonga na eloko wana bango bayaka na ngwana na bosa na koma nango ezata ke bako yebisa okita na male bazo tindika faut être prudent tant soko bato ya likolo lo za na seboy bako tindiko pour ko na eloko wana tant on quoi ça la prudent au long parce que oya koya liboso wana oya koya na sima no akwela to na film ka Camerounais za kufa na zemi pona itufa ko tindika bato wana tant to koya na eloko wana fi na kufa sur place donc bozo ganga kaka na mai oyo za na posa ko ganga zo ganga oya lembi donc tibo mona kaka bato ba chirk ba yewana on ba ko sauver bino bo ba kitanga ba ko sauver bino wana boke kumba boke kumba siko kuma na betaka 2 mois na kumba wana c'est wana ke kota mayo mais c'est azo kufa na miso totala na bibi c'est wana adaya pistole kambonza tinza na sabiso grâce to ko koma na frontière ya to kasi na Croatie mobimba to se retrouver na frontière ya Croatie Slovénie parce qu'on a peu ce problème sur la biso wana mbela Croatie la nepso na zamba kaka mas na ngana ko azaki faux esprit a betambi les locaux moko wana puis même soka kufa je sais pas la voix du peuple oh c'était bien oh Vincent Chilouizi étoile de la presse la voix du peuple toujours longueur d'avance les informations partout dans le monde la voix du peuple na vie na yo au Kemba fort au Bossa fort wandira ya kosarana te poko mesiko za lelo et si ko fani yo mumu bengara champion il solo na yo toza na besoin pour na ko réconforter bandeko bazana ba même situation que yo et puis pour na laksa monene nzambe puis ko laksa neni no zalaki makasi devant ba défier belé mais o atteindre objectif na yo tozo zela yo na plateau na biso oyo témoignage aujourd'hui sur ce plateau nazana un des champions na kombo ya Osé Kamango. Il a un parcours, il a une histoire à nous raconter aujourd'hui. Nengenini a se retrouvé à un niveau à Europe. Nous allons écouter son témoignage dans cette émission. C'est pourquoi nous vous souhaitons la bienvenue dans le programme Nabiso témoignage autres tourné à un niveau à France. Et nous disons merci na sponsor Nabiso Bati Rénov. Oui, Talibongo, la construction, ça dit en Europe en général. Na France en particulier, tous les entreprises nabiso bâtir rénover za ko tonga bandaku, za ko rénover bandaku, carrelage, toiture, chauffage et plomberie donc tout est concerné vraiment pour nous za kitoko. Tous on a bâti rénove avec monsieur Tanguy Brice Lolendo. C'est avec lui ndé toujours réalisé émission et puis je dis merci na Tracy Mbelenga pro pour la réalisation et émission sans plus tarder. Bazo ça l'appel na invité nabiso ya mukola lelo Osé Kamango. Notre champion de ce soir. Bonsoir. Bonsoir, père. En tout cas, merci d'abord, Nayo, pour avoir accepté notre invitation. Et comme je viens de dire tout à l'heure, on a des émissions, on a tous un parcours, on a tous une histoire. Oyo, peut-être, il comme si yozo monara ke neni ninga zo kanga mangaka boy. Peut-être, nzamba lingi lobby aux enseignements pour la bande mususu. Et prendre ce genre de courage, de venir passer à la télé pour nous raconter votre histoire. En tout cas, nous sommes fiers. Il y a Rosano na plateau Oyo.
Ose Kamango, Oza Congolais. Oui, naza Congolais d'origine, malgré na koli na Angola, mais na Congolais, papa mutete la mère muyombi. Ose a koli mingi wapi. Bon, na koli na Angola. Angola. Obotami na Kinshasa. Obota na Kini. Ça n'a pas âge ni kitagi Kini. Selon maman Lobarana, kita Kini, je crois j'avais 1 an et demi ou 2 ans, chose comme ça. Wow. Ok, Angola, après tu as eu Point Noir, on a Point Noir, on a tangi en sali de débutants à 4 na Point Noir, après on a donc Angola, tu sais quoi, tu n'as pas poto. C'est-à-dire tu as passé une grande partie. Donc en fait c'est tout ce début na ninga naturalisation aux Angolais. Oui, non, le Angolais, c'est ça. Ouais. Parce que on passé toute une vie là-bas. Angola. Akuna Angola bozangi na papa na maman. Non, ngana za mwana moko na koli. Ngana d'abord ngana famille lokuta dans le sens que na koli sans papa. Na koli na maman, pe maman ngo ezati ke na ova na maman depuis na buta mati na koli. Na mwana moko na koli le pas oncle, le pas maman Lek, maman Kulutu, le pas tata moi si le pas cousin donc c'est ça. Donc koli na place fixe. Non, c'était dit à quoi ba changement ya ba adresse wana. Bon, c'était dit à na olo bon, c'était dit na lo baka ndenge maman mère a décidé dans le sens que na qui trop affecté na famille par rapport à maman biso, tu vois. Donc na qui trop bon maman condition ezalaki mais bon vie c'est un gabon na vana gabon quand na colline. Mais beta sono botami yo moko to bon et papa to botami je crois on est 5 et na maman to botami sato. Botami sato za kanse mais pas ya maman. Na zama liboso. Moi liboso. Et tant maman zo tika papa cousin pas ya bandeko wana izaki raisoni parce que maman zaro ça commerce il faut tika non quelque part ou bien maman zaki na libala moko isenga ki yo moko ki libala wana ezate. Bon maman zaki na libala bon là tout le temps maman botinga et maman zaki à l'époque zaki étudiante et sengeli na fana qui n'est pas koko na qui pas koko na koli maman ko bala tant bali to ke Point Noir pas mbal né et au sala ki bala maman kufaki na Point Noir maman ayi Angola et pas famille na tikal na Point Noir et pas cousine après 2 ans j'étais obligé d'aller na maman en Angola ayi na Angola pas maman devant la case je crois même pas 3 mois je crois. Et c'est là qui n'est pas maman Kulutu parce que maman Kulutu avec nanda bien avec na bana âge nanga pour l'intégration nanga peu quoi et au sein na qui maman Kulutu personnellement maman Marceline a kufa et après un certain moment maman a eu zonga sous Point Noir a koka vie à Angolati a zongi sous Point Noir parce qu'on a tikali tout c'est pas maman Kulutu mususu o ya vraiment la principale na ya famille maman Antoinette grande sœur na bango libusa na Angola après pas maman Kulutu na évolué ti dans la Sicile na diplôme d'état à niveau ya Angola na ke Luanda pendant l'université na qu'est-ce que pas famille à papa tata mwasi. OK. Non le boss na comment papa Lek. Papa Lek après et c'est vrai qu'il fallait qu'il n'est pas tata mwasi pour na intégration na lo bagara pour bana âge na ba ikuna cousin na nga ndako munene konsola kinde kuna. Ti ko sala peke tana koli pe na monike na koli bon na zo kindako na nga ti lelo. Dans na parcours on a nyoso papa zaki wapi. Ambo papa neba qui était écoute neba papa na kimukolo donc tu sais pas papa tata moi c'est les découvrir papa na kimukolo c'était quoi la raison oui ça là que oui papa c'est une longue histoire neba te comment expliquer ça selon maman le ba yibanga la famille à papa parce que papa ba na projet comme histoire ba yombe pendant maman biso ba yombe baba na ga entre bango na bango à l'époque tellement biso ba yombe selon les libala maman esimbaka tena papa famille papa soit disons na yokaka selon explication na bango ba disdaka ba mimanga ba mboka na bango ba titela parce que famille maman ba bangaki parce qu'on a kila mboka wana ba kozwanga ndeni ndi sala ke ba yibanga na ko yiba na mboka papa na kibo mwana ndi ba mimanga na Angola alors depuis to bunga na papa et parce que na lobaki papa na biso azama be dans le sens que alukanga te parce que papa azaki na besoin ya mwana nga lukanga mais alukanga te tina koli donc ce que je sais c'est un peu ça on a beaucoup de talent quand même tout le temps une fois ouais c'est une fois na vie na mon papa ouais une fois azar psycho anakin bobenga na lelo to benga na un peu malgré a déclaré qu'on a bien tout le temps mais vous savez que l'affection peut les assumer ils arrêtent mais
na force et moko ko binga ko so na ye maintenant que papa selon pe maman pesanga ba conseil non ça papa na malgré ça papa na fo kuluka papa bon tout cela na rencontre na papa na moi si na maman Lydie na pesi mbote na baleki na la nyon sorit kamango bob kamango parfait kamango nana kamango on parle. OK. En tout cas, courage. Ça, ce sont des choses qu'on servi dans la bande rebelle. Tant au bâtiment, on a peu importe condition, il faut nous avoir toujours la trace. Et si comme on a ça pour que lobby, les alatés que papa zala quitté, tant on a souffrir dans la vie dans le lot. Ata et mon année comme rapport affection, c'est pas parce que tu as bande quoi affection, ça aura plus besoin vanda ici comme ah ouais, c'est ça. Tu te retrouves en Angola au bio comme au vivre vie na yo, mais à quel moment ou qu'est-ce qui a fait que tu te décides de quitter l'Angola? Bon. Il a aussi quitté Angola. Nga d'abord na tangi classe. Bon, toi la famille moko maman ba famille moko t'es trop pauvre et trop riche t'es. Ba famille moko normal. Non, au vivre en France na les non, pas du tout, pas trop, je peux dire pas trop. Donc normal. Normal ouais. Dans la Angola, na ina mboka famille papa. Malgré maman mota aba futanga université. Pour nga il a sangana ki Luanda, pour nga otaka binda na kana Angola, la famille maman. Il a sangana ki Luanda. Ils ont pour université na kitanga sa université na komi kuna na seko na essayé ko kota na université ya l'état na zo placer donc j'étais obligé na kota na université ya privé maman ba otina mbongo à l'époque maman otina mbongo chaque fin du mois tu sentais que chaque fois 300 400 euros ya yego sala kitana komi na pré terminal maman ayi comme appelle vie par terre en fait et j'étais obligé na moko na mise en charge na zo musala na mano ko futa pe université ngamoko na tangi na CP université et ko sala qui fallait na défendre pour avoir diplôme et avant ko défendre il faut d'abord passer na stage ce qu'on a stage on a des problèmes sur Angola pose place au stage ce qu'on a na ba relation c'est une formation na sala na sala télécommunication na luka stage pendant 2 ans na zo passer sa stage et ce que ça stage moi au défendre ils a dit na contacter ba famille ou ba na ba relation ba idinga ka ba raison na ba raison tout ça il a ça na kanda na tali vite avec liboso maman choko benye lelo benye maman a besoin de quelque chose au moins pourquoi ata $200 et mais au tala ki maman il a que sauté il ko fonga na luka na aider maman na tali université na silisi mais ko défendre na mon appelle l'âge ils ont avancé na au tala pe ndenge Angola ils ont kende na bino fona luka moyena na bimboka les salaires qui ngana bima abina luka moyena bima Angola. Donc c'est-à-dire que vie aux en Angola va nous se retrouver sous-souté. C'est ouais, je peux dire un peu ça. Financièrement, mon père d'ailleurs sungayo maman aza sous nangote. C'est ça. Donc mais mon salaire angolais ala qui te ko couvrir yo ba besoin na nyonso pour te rendre. Na été période de baza période angolais baby to période angolais za na Angola. Bon, exact. Ba angolais baby za ezara kalaté. Comme comment ça même na ba 2017 wana angolais comme biba. Ouais, na ina msala na à l'époque je crois na ozo 52 000 kwanza. À l'époque ça qui mon ebele. Tant que angolais baby ba 52 000 ça qui ba tolo ba na ba to na vike ba 50 500 euros ba 400 quelques euros je crois à l'époque. Parce que tant angolais baby dollar et mati. On doit et comment ba 40 000 je crois à l'époque, ba 40 000 boy. Parce que ozo 52 000 ce que ozo par exemple 100 quelques dollars. Parce que faut fouta ndako faut aider puis pendant comment faire pour aider maman faut aider non et comment le quoi obligé et obligation nanga faut aider maman parce que on a la mbongo estime souti pour nous peut porter na mbongo faut ça $, tu vois ce que imagine on 52 000 ça na valeur à 100 quelques dollars parce que on a combien pour na maman on a combien yo moko pour na besoin na mobile na petit chéri on belé tu vois nous soit na boulé on a bino faut na luka moyena matamu likolo au lobby pour âge de poussana au lobby faut na maman en charge ba lik nanga Angola ils offrir yo opportunité et tu te décides donc une luka opportunité libanda et choix na yo salamaki o yamboka nini ici ko toza France toza ino na idor qui ne ba mboka mususu bon en fait nga mutu nga zali d'abord population Angola mutu akona Angola obiso butu kona Angola to mingi idée que ne Portugal idée zaina que Portugal na c'est ko senga visa et simbagité na sengi ya États-Unis et simbagité pour na ko décider mbongo na zaki nango kutu na libi aloko na baby simo na ba visa na sala vie na nga awa na soma ta voiture on a permis ça ta taxi tina au sala bien kutu prévenir kana mbongo wana na zo quelque na zo qui parti na soma qui a parcelle penser ko organiser vie. OK. Je crois que c'était un dimanche na zo appelle moko ya master mobo ya
Comme Morezawa, il y a Turquie. Turquie. Pendant tout la Turquie, ça a été. Comment la Turquie, ça va vraiment, ils ont vu ça rapide. So après, tout le temps na ville. Ah bien bon? Na Képe, tout le temps, na petit passeport, na petit tout le monde est l'autre. Na petit passeport. Tout là, il y a un dimanche. J'ai dit pourquoi? Pour bien au visa et bimi. Il y a un peu bon avec visa. Il y a une photo. On a dit ma petit. Tu peux te coûter un vendredi. Bah la semaine après visa et bimi. Tu sont billets pour voyager dimanche. On comprend? Est-ce qu'on comprend pas dans ça? C'est-à-dire la semaine Morokaka au visa, il faut voyager. Si tu vas être sur la Turquie, tu te dis aux Oya au fin en Turquie, au Luka vie en Turquie. To idée zalaki Turquie eza la transit peut même na bambo comme ça. Mbo idée nenga to so na le biki na yoka li solo wana te ke bat bakat saka mai à partir à Turquie wana kusi na yebaka. Mais na yebaka te ke et na ko trouver difficulté on mona nzela. Mona ndimaka pona na yoka ne en fait la question na tuni destination na yo. Toi aux visa Turquie. Destination no ezaki Turquie, to Turquie ezalaki kaka nzela oyo roleka na destination. Ezalaki bon en fait na na décision moko te na minute wana. Obima na. Disons ezalaki na bimana ni mboka le reste oyeba nga liboso. Très bien. Ah ouais. Ozalaki na mamboko na maboko. Na quelque chose na maboko. Très bien. Na zui na futi visa basenga ki wana tu te son billet vendredi et tu voyager dimanche na 11h. Na biloko na sondola biloko na kabana ba tukaka boye ba do ba tusu ba commanda te donc ils étaient tellement pressés donc normalement il y a opportunité on a le pas on les agak ils agak les agak on va le pas voilà OK les agak OK au commis Turquie vous avez la bato ba yamona Turquie momutu o ya beta nga visa wana pesanga visa wana ba wana ba yamanga parce que akufela ka mwasi akufa na Turquie donc ça aussi nga famille ba kende Turquie pour na ibimbi donc nga na kota na sta ma liste famille ah OK on comprend OK to kumka ba wana ba yamanga to comme famille type na ko sala ba relation na ba master na ko changer ndako et changer quartier et ti masono c'est ça ma wana bref au commis Turquie au yamami bien au tissé pe ba relation OK au sali combien de temps en Turquie bon na sala qui d'abord 1 an à Istanbul après 1 an et demi na Izmir on peut dire j'ai fait 2 ans et demi en Turquie au Turquie comme on a au lobai tout à l'heure que na idée que na komana nous les restes na monde on yeba longtemps après et tant où yo fan wana c'était quoi la vie c'était différent de l'Angola où tu t'es retrouvé plus mais aux ago vivre en Angola toi ils avaient qu'à suite il y a pas difficulté non na Istanbul je peux dire que c'était plus mieux qu'Angola c'était plus mieux parce que tu travailles aux quand même bon on a fait à chaque semaine dans aussi $400 la semaine $450 la semaine moko wano samsani bon en fait on a comment qu'il y a bon ça musala ya kotonga bilamba to bana ko sala bouton après na kutana patron moko asepana nga alinga nga fort père wana tisi ko déranger il va bien nga père wana atire kuta comment na point adopter nga OK alaxinga musala ne ko tunga ba ko sala pa na mais ça misala moko il y a 4 temps ba na 8h tu 20h vous avez na répondre 1h mais quand même je voyais il y avait une grande différence entre Angola et Turquie. Donc avec ce travail, tu gagnais $450 la semaine. Un mois, tu te retrouves dans 4 1800. Ouais, tu vois. Et donc, ça veut dire que la possibilité de rejoindre la possibilité mère paye pour nga soutenir na zona sunga mère mumke na otinda au senti que au mukanda de manière officielle. En fait, mukanda Turquie. Mbo erreur ça ma kita on a comment ka bato ba yambanga fallait ba expliquer nga kineza wana ne okombo il faut que ça dossier mukanda ba ya ko ipsanga likamango après donc nga mona ba relation nga bato on a kuta ko ba master ndi ba kombita nga li solo on a se retrouver na zongi na tuni mango ba oui ba sala ka bongo c'est vrai tant nana ki na landa procédure mukanda comment qui trop tard visa combien na fin donc baboyaki tu te retrouves dans un pays où tu travailles aux mukanda ouais. Wow. Ouais. Mais quand même, financièrement, tu t'es retrouvé. Non, quand même, c'est un move, ouais, ça va. Hein. Et qu'est-ce qui a fait pour qu'il y ait Izmir? Et au salaire qui n'est au salaire qui non, bah tu comme le banon, faut bah tu pas ça comme. On a mon point comme na yoka le solo wana na tuni, bon, ce pas au cas ça m'a yango pour qu'il ne bah na Schengen, on fait comment? Tu vas comment expliquer nga? Première fois on a appelé ça mon pas pasteur, on attend à comboter, aza malien je crois sénégalais. À l'époque, c'était je l'avais donné je crois $850.
na pesa Kala mbongo bambono sala ya. kala mbongo na sala wana na pesa mbongo wana depuis to mona mukolo wana ti le notre ko mona été komaka demain et ko ba ile mbongo wana asikoka biso to akote belé ngamokati et ko sala ki ba singa ki awa fo po katsa fo ke na Izmi la mpino ba nga Izmi ok na kangisi pe na kangisa ba je roba 3500 $4500 na ke Izmi na futi mbongo na futaka $1500 de place que le soula au 400 maïbanda Au Bangaraté, parce que c'est vrai, on voit beaucoup de choses dans les documentaires, comment les gens bazo koufa, comment bazo dinana mai, otali maman, otali famille, otali risque wana au Bangaraté. Bon, so na biki na Bangaraté wana kosi, na banga na début, première fois to kenda convoi wana, je me rappelle à Butu, to kei to ça m'a comme tout ba pomper biloko tumbo avant na kende j'étais déjà informé j'ai ba informé ngana Izmi ke ezana eloko moko boya mo pepi ba fulaka boko matana mai bona boy ça danger bon comme j'étais déjà préparé psychologiquement to komi na mai wana to beta na ça na banga première fois na banga minute pe to tonga ka mukie ba kangi na la police ya turque. Premier tour, non? Premier tour, hein. Boye na butu kane sala marana, pompe ou mati, chesprit. Ta chesprit vraiment na banga eloti. Toi qui mo bilé ouais. Oti bobani okene. Balaxi mutu monde balaxi rana nini na rokumba. Balaxi ouais. OK. Bomati na bateau. Bomati na bateau qui tout à l'heure mutie je crois 30 minutes ba kangi biso na la police ba tir ba kangi biso. Donc c'est biso. Au Kangwa to kenda prison. Mais ils arrêtent trop graveté première fois. Après na zoa la chance ça la 2 jours en prison pas bisinga parce que na sala fa na boka kwa famille pourquoi toko ça ba kombo pour bi comme il y a vrai ba déporté to ça ba kombo parce que na boka famille na fille mo ba na bana na pesi mbote ya mami azana Belgique na bana ne mima comme on est parce que comme on est mima en Belgique tout ça la famille tellement na bana mineur. Après 2 jours, ba libérer biso. Tant ba libérer biso nga libi. Ba libérer biso le roi papa maman na bana. Te ba libérer biso nga et avec quoi grande sœur nga na bana. Ba libérer nga. Au fouti rien. Na fouti loté. To zongi na libi mais pourquoi pas ba que ça passe ça ko mo ça facile. Nga solo nga na ko mo lo bongo. Na ba kité ke ni onza mabomi nga libuso. Deuxième fois ndé. To beta deuxième fois yaya wana nena monaka esko liwa na miso. Expliquez biso là. Deuxième fois quand ils avaient bien bino convoi bayoko biso bandako tokei to va na zamba journée mobimba na butu quand to ka système ko pomper biloko na tomati to komi na to koma pena la Grèce ba Grèce ba kangi biso na mbela ya nanu ya ba Grec ba kangi biso tamba zo biso wana ba chips na bateau donc là botambo na mai wana botambo na bino bien tamso bien pas komi pe ba yo kanga biso na la police ya Grèce ba Grèce ba kanga biso wana ba chips na bateau na bango ba gros bac ya na biso to beta mafimbo au moins bloc de tala ka na TV ils a explication ba pesa ka biso na TV za différent na ozomo na miso ya to beta mana façon moko ba to wana éviter so baza bateau ba niama est-ce que pour na terme o cha misapi na ba cha basi misapi pona ko luka mbongo donc biloko tout baza na ngo téléphone mbongo tout faut pesa mais tambo pesi wana après ba vani sibino na se mutu moko alikaka ba déshabiller yo liboso la ninga ezala mwasi ezala mwana mukie ezala nani ezala mukolo donc il s'en fout baluki so ba monde ko na le côté ba tinikyo ba tchenga mususu ba bingi mususu ezala base donc na bana mikie ba bebi ba olonga bango na noyo comment appeler ça c'est bon n'importe qui discartable ba pampes wana juste na la kona cicatrice wa ba biloko ba betanga na comme c'est écoute ici loin avant ba déshabiller bino ba beti bino to ba beti d'abord ba déshabiller bino na ba fouiller bino après au fouiller bino ba no l'examen ba no beta mboko beta kata ba kangi bino wana ba chebi na bona ba wana ba to wana ba chebi mbo po izaka so ba chebi le kolo tam ba satellite ko mona bino ba chebi na bo moko ya stika na kata bato ba kosi bino kona ya ba zo beta za la moisi za mon badon ba okipeti tu vois après wana ba vandi bino moki ko moi après ko beta maya na so ko beta ngam sapo kutu ya ko makutu bien tisu ko na douleur sapo mo so mona na cicatrice na moni place après on ko ça ko ba on ko fouiller bino
ba fouiller ceux qui au bomba ki mbongo ceux qui nini basi ko tshaba na misapi pona ko luka mbongo so ba bosa ba mwa ki mbongo po bazung c'est la bino na suka to po ba batika na po batika na mon père nyonso ozwa bino nyonso so ba mona elamba ba mona ngeza bien ba tianga côté mabe ba bwaki na mai siko so ba tongo lo bilamba bon quand même bazung sa bilamba no po bimambo lumbute ba kozong solo kata msusu biso na kilote na se mais yeba ke pantalon oza soutien hein elamba likolo nto ke na ba dudu mwana pona mali za soutien tout ba bo ngwana mai so ba pasolo ngwa liboso na ba pasolo ba bwaki na mai sans cœur. Donc bah ça moi je peux dire bah ça niama parce qu'une personne ou a un motema na ke bo moto au ça bilo qu'on entend et après ta ba ça bino ngwana ba so ba zela kana ba tamso ba 1 heure 2 heures wana pena mo li le koti ba so ba komo zong sa bino iloko moto benga ka iloka na so ko mango ba chaka bino pisa ka mo pepe na so ko comment benga ngo ba kongo ba pisa ngo kombo te dinginde to kindaka o ba sala po ba zong sa bino eza ba so ko comment ngo zero pa ballon c'est-à-dire ne ba kanyi bino wana ba beti bino ezata po ba ko sa bino Grèce non eza po ba zong sa bino su Turquie oh mais oui ce que tamba bozonga na eloko wana bango bayaka na ngwana na bosa na komona ngo ezate ke bakoyebisa ko kitana male bazo tindika faut être prudent tant pour moi ce ko bato ya likolo lo ozana sembwe bako tindiko pour ko na eloko wana tant ozo ko ya sala prudent olongwa parce oya ko ya liboso wana oya ko ya na sima no akwela doya na film ka camerounaise akufa na zemi pona itufa ko tindika bato wana tant tozo kuya na kuna eloko wana fiona kufa sur place tant ba tindiki bino wana ba sondoli bino bango ba ki boko mo tepa na mai boy boko mo tepa na mai boy parce que téléphone ezate moi bo bengo secours ezate satellite tant vraiment na bino tant so ba moni bino mona stroke tirk ayeko luka bino donc bozo bino zara neni to ba boaki bino bo na mai tant ba boaki na mai na eloko wana to bango tepa ka bozo kende ka non ne ba vague zo kende na ne eloko wana zo kende bo kende ka bongo bon RT parce que tu as un téléphone tu peux pas RT mais il y a qui prend beaucoup ma casse je crois il y a qui va faire 1 heure ou 2 heures pour toi comme tu as un téléphone tu m'as envoyé RT boza izati donc bozo ganga kana na mai oyo za na posa ko ganga zo ganga oyo alembi donc tibo mona kaka bato ba turc ba yona on ba ko sauver bino bo ba kitanga ba ko sauver bino wana boke kumba boke kumba siko kuma na betaka 2 mois na kumba wana vous avez une famille avocat zate nana osambela yo donc vous avez au semble la jour aux chance ba ko bien au service ba libérer OK ce qu'on peut pas libérer bino ça va fonctionner bon en fait en boké ko na bosser d'abord bas empreinte soit on a malchance identité no ebimi et ba ko na liste noire soit au déport au ba refouleur so ba biso dans attente to kota Turquie tu as une chance que tant on est dans l'aéroport ça me s'apité yango isova biso ba ya sima na biso ba comment système mususu tant bazo kota ba cha misapi donc so ba ka cheka misapi même na tant ba kanyo iba ke nyoso bimi tant ko bima wana iba ke le papu parce que biso to sa misapi te tant ko cha misapi kuna na la police et loko bimate identité na pisa isa mususu o nga na kota mususu donc ba yeba te bazo nsombo kanini Congo kuna na za congolais tant singa na kota en tant qu'angolais tu vois sikoyo ba garder après un certain moment va libérer yo. Waouh. Ah bon. Obima après 2 mois. Mais quand même la prison on a besoin la condition bien, boliaka bien. Bon. Place à Roland les a bien ou ba condition ni bo vivre. Donc les a poto prison na bango za ka kande ba travailler psychologiquement ba travailler. Mais conditions mambeto ezali kana total na ba TV wana ba pisuni ba uniforme ou kuta na kata ba prison na ba celle na mino ba mbeto ezali ba drap ezali a propre. Non TV za raté. On est là TV za na réception tam na couloir na bino parce ba garde ba sala na couloir tam TV ko za la mais ya pona bino tin puis za kana kata ba salle wana ba prison obima libana era kolia ya pause vous avez le droit à la téléphone té oza okuta na téléphone et le côté même so so attendre le ko moko za na nzoto et tika na se yo matana wana likolo kuna tin ouais parce que pendant tout ce temps là maman ebi azo banoyi ba situation na yo. Bon, maman, en tant que ma mère, ce que Nabimi n'a expliqué. Mais maintenant, sous parce qu'il y a des gens, surtout ma famille, il y a Ibélé, ok, Turquie, via pressé, tu vois. Parce que moi, il y avait un certain moment, qui n'a comment qui néglige la famille.
na ça bongo pona bundana mais sikoyo comment que le quoi assistant ba comment critiquer maman tu vois donc na comment ko buma ngo pona ngamo ko na maman ndela ko yiba na website. 2 mois après Eurobima, qu'est-ce qui s'est passé? 2 mois après quand to bima là faut ka uzonga susu maiti mais kasi yango bito kenda ka izimiti okenzi mo vana ka boite. Donc Margot Bimi, tu te dis pas que bon nazonga la boulot na ngana na ndo sala ya kutonga pa peruana wana eza Istanbul nga suna parce que on va faire nazonga na Istanbul là il arrive là que tu te dises bon tam susu nzela neza ngati na fa na Istanbul là. Bon il y a des gens parce que on va dire Angola Istanbul les Guinéens Angola pourquoi pas tu te dis na fa na Istanbul là. Il y a des gens soit ka moni souffrance wana ko kangote asani a décision azonga ne mboka nae soit azonga ne Istanbul nga siko na montala rétroviseur c'est kana outil na otala son azonga Istanbul na ozo plan bisika pendant l'époque on peut temps to yaki Izmir Istanbul ba ko kanga fort mo kanga ba étrangers fort ce qu'on entend rétroviseur son na Istanbul makame simite bazonga singa ce qu'on entend sika na outil bana ndeni et il faut qu'on continue. 2 mois après, tu continues nous avons puis ça va démarche si on te dit prison ça et kasi mo wana pesi wana encore bon betela ti au côté d'année wana le que pasteur wana azala faux a changé esprit kwa ngata na yako na moneki wana après 2 mois et puis sanga kanda na kina botoni mo na pasteur wana comme équipe congolais na tanga kombote avec vraiment compréhension na faire comprendre que pas na betanga soutien donc sanga mo na ya kata na ndambu apesa mo bimate mais apesa akipesa na mama moko boye abimaka wana pe bato ba anglais ndi kuna siko na kena susu di bulu mususu ya osakana te na pesa mo pa mama wana après je crois 3 semaines ba benga sous convoi wana siko neza susu prison ya osakana te tolongwana siko en plein hiver tolongwana que je crois ils 4h du matin to kotizamba to vandi na zamba à partir de 9h mvula ya bana ko beta de 9h tito koma butu en plein hiver imagine-toi mvula sikoyo moi mvula poto zalaka e beti kati et puis muki air moko zongi sikoyo mozaka na zamba wana butu donc journée mo bima mvula na nzoto e beti na nzoto bilamba tu poli iloko meya ko lia mapa e poli ti ba 23h ba ko zo biso toke beta ba biko ko la mvula pe beti mai bebaka les ba policiers ba na maite to ko lika ya donc na boko wana na convoi wana to sala ba dingi to mata to kuta mai nenge zalaka je sais pas comment t'expliquer to sala 40 personnes na convoi wana mais to se retrouva qu'à 12 à la police le reste beaucoup fa na mai et puis le reste beaucoup fa na mai et boma bango tomatina dingi to kinde elle a Turquie ba vague avec nango mais pas du tout parce que to comme na haute mer to comme na ngama Grèce et que ba vague comme o que loko et sali penza bo bu par exemple no tant bozo kita boye soko yaki prudence simba singa wana tant so kita boye pour et boire que na mai OK tozo ganga donc bato ko monezaka to mona na ba TV et comment je peux dire na ba bateau ndé ba bato ba ko ya kana bato ba ko ya ndingwana bino mo vana maboko so fo simba to na singa moko na bora dinyi wana fo kangango makasi so ko lashika ka bu tango so va ko mata bokita boy bu ibaki wana mai so ko na mai si pona non la ndo ça parce que au moins les bandi au moins pe bandi ko ne bazo ba master ko zala hina bango bo mati bato au moins bazo kende bazo kufa master moko to yakini à Sierra Leone avec Sierra Leone et Aboubaka personnam to la kana e journée mo butu mo bien to kut biloko ne kuti ya loka memaka ba boîte ko na mvole beta ka yanga nyo se poli ya yini to bana kolia master na kufa na ota muninga te adina mai tu vas faire comment ato ibu ko najo ko mai wana ya ato ibu ko najo mai wana ningi ba fage sala busi wandeni donc nous sommes à prier kaka soki okobika parce que là on donc tu te poses des questions est-ce qu'il y a na kobima na le boulot yibiti après certains moments et tout le monde a ce bateau ezoya na vitesse to bateau utawapi bateau dans ezoya ta ba moni biso ba tie ba rompesa ba lumière pour na ko signaler que tozoya bo za la kimia vague moko et yann na façon moko mon cher to loko mena ibaluka boy
parce que bakufa pene ebele ne place wana biso toyaki na chance toyaki na babord osimbi basinga ntango ebaluki dofo kanga singa wana donc nzoto ya na mai siko dingi lokola eza lokola ballon moye soko simbi yango na singa moye okota na mai eza ti donc bozalaka boye alors mbile ye wana bakombeta na mbile wana micro bozala kimiambo malgré là na bango toyoka yango bien te kigreke na bango wana bozala kimia tosauve bino wana we oyo bazwa chance basauve biso tozwa bachance basauve biso oyo bakenda mosusu balandela bango ekomaka bazwa bango te mosusu bazwa bango te 12 personnes vous s'est retrouvé 12 personnes quand na bato wana grec tant bazo sauver biso wana babeta bino te parce que Tchik pa ayaka sur place so que Tchik azala te on ne sait pas ce qu'on va beta biso so bato libité bango so bamoni ba Tchik ba ye ça yelote alors ba Tchik musu bangi pe na bati ya ba yaki ndenge bazo sauver biso bato pe Tchik pe eye je sais pas si ba benga na ka je sais pas Tchik pe wana tant bango so ko sauver biso ba personne na maboko ya ba Tchik bozongi souti bozongi souti prison lisusu ya na ça souvent ça a 3 semaines merci bela on a les sola on comprend oui on a bêta 10 fois de chaque 10 fois on a bêta non on a bêta 9 fois chaque 9 fois na kota prison frère kota né la 10e fois frère mon cher waouh donc au sala pour 10 fois ça on 10 fois ba kufa na miso mais yo kufa la salle 3 convois ba kufa na miso nanga mususu wana mususu na sala masa mère moko tozani akufa na kata prison souffrance ba beta biso trop na ba grec et ko provoquer ya comme sans makila to na prison na négligence à tir ba ya ba tir to expliquer ba que moto azo bela boya ba ki pena bango te mais wana kufa biso bona to vandi bo mère azo kata motima kata prison na kata motima penza kokate abisa makena bazolo na abisa komisa makena na matoi na munoko na misu place na mona première fois na mona moto abisa makela na misu kata prison tozo ganga ba garde wana ba gouvernement ba gouverlik wana parce que moto azo kufa ba ki pena bango te ba ba to kosa wana daya na pena master moko to beta ba beta ne convoi personnel papa Odd et pas koka souffrance en tête to bima prison to yana ndako asala cri baloba nanga asala hémorragie cérébrale tellement suite à robeta to la penza boye moto alali na ye akufi na yebati na ton na se retrouver moto ala mukate na bengi voisine nanga to bengi ba voisin muso ya libanda to bengi ba to benga la comment on appelle ça ba pompier pomba na la police ba ywana ba zuye to kena l'hôpital docteur Ripsanga qui ndeko na yo asali hémorragie cérébrale sur 100% azaka na 5% ya ko vivre donc il faut bien ya famille qui a azane souté dans son âme vraiment papa na ye azaka na France na famille bimoko bazaba Brazzaville on comprend troisième fois OK et simbité quatrième fois et simbité cinquième fois donc on arabe prison là ba yote que Joe bon ba prison vous avez chaque combat au Kenya ça pas un site bo beteli non prison ouais ils allaient au Congo pourquoi on a vu Congo bien mais ndena yoka boza na Matadi soki nini Lubumbashi donc siko que sera na tuna yo tina 9e tina 8e fois c'était quoi parce que au risqué aux hommes batuni ba okufa ils a été que au risqué boké ba kayimte au moins bilanga non na gina frère na nga akufi na gina mutu ba akufi moto wana eza opela kati na oke na okende kaka ezaki nini na oke moto opela parce que ba pe boza na bango e botamba na bango ba même zaka même moza même moral donc so bano ba soit na daye na otikate bon en fait dernier convoi ne balobaka et tam suma loba to lobaka yango bon et comment ka réalité dernier convoi na kuna vidéo donc on fait na film qu'on appelle Mbote Virginie maman à Keden appelle Mbote moi je me rappelle convoi na tant na bima na yebisi maman na yebisi Virginie mona okeboy bilama nga to na kanyango mona okeboy so ba kanyinga c'est bon na ozonga na mboka ataneni na ozonga na olinga soutenir na risquer so ba kanyinga na ozonga na mboka soki na koti Dieu merci donc na zapa na décision mbongo na zaki na ngo na bombi yango penza na keboy so ba kanyinga donc yebake na ozonga sunda koti na sa kutu vidéo na yeto sa vidéo na no moninga boy la dernière fois zo mona na mboko na ndako na ozonga suti
Bon Matis boké kande boké nara. Qu'est-ce qui s'est passé voilà quand tu comment qui pasteur musuna na nga chaki trois pasteurs pour na ke ko de simité na futu côté simité parce que ozaki pasteur musuna pesa ki mbon na to kei ozaki de convoi fa to musuba ki ne fa ba ki ni Moria musuba ki ni Samson bitu na convoi ya Samson na sukuta ba ko za groupe ba ta Moria ba ki a plein na biso photo zela na butu ba ko za photo ki na ko pas ya mugu mususu fa groupe na biso zali na ngombata ba betaki biso parce que groupe ba libostan ba kei bazaki nina ba 35 ba ke kuna fi moko boye soki nini ezwaki ye alobi esprit eti nanga te nakende convoi na lingi nanga soki okende te okende nde nini ala okende nanga soki te so bo force nga nazoganga po mbili ya ba libéré siko mundele wana alobi ne ya boy fo basale tout mutu moko a remplacer na place na ye ninga ba yo kozonga na 4h du matin ba ko lamsanga 4h du matin na kenda bona sa kuna mema ngote na kimbangu to ki convoyer comment na kota mpe convoi oyo na mona izaki plus facile na souffrate donc to kota mai 9h 11h to comme na Grèce tu vois par rapport ba convoi oyo na sala na souffre makasi et de convoi na sala ba 3 jours 4 jours na zamba na mvu ah ouais bon vana kana zamba mais tambo ke na mai bakangi bino par contre tambo kuta na ba policier ba beti bino ba boto bino nyonso bozana ngo par contre so ke sous prison zana comment na sala kana betaka 4 mois na prison 4 mois plus zana elle à frontière ya Syrie c'est Syrie né c'est pas Syrie oui, Syrie la Syrie ils a prison ils a 4 à zamba mais zana ngomba so dans la prison tant na fenêtre au moins na frontière yango wana na musika comme go babimso prison ba ozongi so ti na Izmir to ouais ba on se bien na ba on so ba bimisi bino ba tika bino place moko dans la frontière aux transport OK transport l'état wana OK ils a été que ba libérer bino kaka bokento ba on ba bino na ba bis na bango ba otemi ti na ba gare ou bozo ba transport on a faut se débrouiller ce qu'on cause là pendant 2 mois 3 mois 4 mois de prison ko bima no so dépend de la volonté na bango c'est ça tu n'as rien comme intervention au ça rien pe 4 mois na ba luka neni so ba ko bimisa identité na yo pour ba déporter yo yango ba bomba wana dans soi moi ba récit était ne ba obligé à ko ba faut ba libérer ya libérer mba et 9e fois il est cas facile au côté Grèce 10e fois né na côté Grèce tant on commande dans ni wa ba Grèce pa kangi bino susu tant to komaka to komi na mai premier peu convoi na betaka na moi pour nous to mbita na butu to koti na mai 9h ya ki ya na août wana pena moi j'ai komi na no chaleur komi to beta penza sans problème quand to beti to nga maka Turquie et moteur ekufi et kati ba démarrer et simi nango to comme na haute mer tellement maya haute mer za mai moko musuni parce que e kabola Grèce na Turquie moteur sur kati to bunen moteur peli to combien faut te beta place wana to comme na Grèce donc pas to quitter la place wana to awa moteur kati mon cher ce que total la musique dans la bateau ya grec ba moni biso donné ba moni ba so ba ye wana ouais bokanga misu bozo to kanga miko to on so la musique batu bazo buto comme bundana et on to balba nzambe za musique na bana neti to monaka bonté beta bou donc iteka fato kita mo libosona ce que pas to quitter na côté bateau zoya tellement bateau ezaka so ba mondi bino ba yaka tena bateau munene parce que ba ko sopa bino pour yango ezami bateau batika na bateau mikiwana to mona pena batama ba otinda bateau mikiwana tant to mona ka bateau mikiwana wana comme sauf équipé bodina la mai comme awa moi je me rappelle kuna sexa ka bateau ndaki na master moko boye yesu comme akolekanga maki pona émotion na ko côté le matin ta ninga ba hotel ma ba kendi azobeta bato na makolo pardon ko tikanga ti pardon ko kendi ti mais nzamba sabi son ngoli biso nyonso kima to kota zamba ti ko se retrouver na camp wow wana c'est ko 10e fois zaka na mois août na musanga date wana ko ti sko na ka boko ti na Grèce c'est-à-dire ne boko ti na boko na kanka mo la diabète sur le solo ba bon nga na éviter ya kota na camp ni nga na kota na Moria po bakanga za ibele na Grèce wana ya na Moria na Samson eza na meeting ya ngone Moria na ibaka ibele ça se passe comment tu te présentes dans l'organisation morisane ya bon en fait tant to kotaka to kabaka ba groupe ba syrien ba kena nzela bango ba somali ba kena nzela bango biso ba congolais to kanga maka place mon to aka soki combien de congolais to kanga maka place moko
basiré bango bayibi ya banzela wana bakoma tina kan na basomali biso tokendaka na se libanga tomati ngomba tomoni libanga moko monene tokota na se libanga wana tovanda wana tobengi suko bata Turquie pasta na biso toyebisi ke non tokoti mais toza na danger bakeke bamoni biso déjà sunga biso ayebisi biso bozela apesi biso numéro ya ba Médecins Sans Frontières tobandi kobenga bango aparte ya zamba wana bato mpe babaki na camp parce qu'on a bengi bango bato akosa liboso avant biso ayebisi bandeko mini bana zamba bokesala makele na bureau ya camp oyebisi bango ke bandeko mini bana zamba bango mpe bakei kuni basali makele bandeko bana zamba donc soki bato bakoma au courant ke bato bana zamba alors nde tobengi wana Médecins Sans Frontières ba ko répondre biso ba signe localisation kuza ngam na téléphone pendant ko wana moto bango devient point en français da kinga to bengi ba Médecins Sans Frontières ba yemba la liboso ba moni biso te ba zongi deuxième fois na bengi bango so ba non to ti passe bo pesa que localisation mais to yona bozate puisque to yeba quitter pas to yaki na mongomba boye afin na C ezaki donc faut quitter ce qu'on a C après banoko matangomba donc bango so ba na ngambo wana tambo bela biso to yokati dès ce voter sur localisation to tindi batali balbi passe boza biso to komate bo kita na C bo komona libulu za na makasi bo mata ce ngomba bote bo bata na ngomba wana to yoko so bino to yepe to sala kan to sala mais to bata maki tam so izabagé na bango komona pe bazala ba policier batami tang ba yewana banu ko bela biso kuna mta liboso mta bima baninga baso banko bima ana biyo mta liboso na tali pena ne balata ki ba biloko balata ne to bango ko solo et puis c'est que ya bango appeler baninga ki bo bima ka isa bango te ba biso wana ba yambi biso ba pisi ko ko lia banu ko banja ko enregistrer biso tito kena kan wow au commune à Caen aux amis on quelque chose dans la poche bon quelque chose pas trop na je crois 300-400 dollars na mon poche et quel explique bête sur le solo vie on a Grèce ça s'est passé comment bon tant on a comme na Grèce to comme na camp plutôt to la chance to comment na l'époque na Grèce na Mytilene ou na Moria quand ça qui tellement saturé tellement ébélé on a ko libérer ba mbangu ko libérer c'est-à-dire que va passer ba transfert pour que na ba foyer sur pour les quand ils ont quoi accueil simple ça pour ça na île après ça va plus transfert ba qui on a foyer ou ils na ville na ba ville où ils a un peu tu vois un peu organisé tu vois ah ouais tant bon les ba procédure wana ba empreinte faut ba histoire ni ça ko na Grèce bo na boye ba scène bango ba box pour bango na force bo inventer kama solo wana kwa ngana mtu nanga zaiki na vana ngana Grèce na inventer kali solo na pesi ba donner nanga bango ba tuna on a besoin vendre au samba awa au soit to keno to transfert na ville mususu abino fona kenanga côté mususu donc na salaka je crois na temps 2 ou 3 semaines 2 semaines je crois ba ko transfert na ville mususu le ville wana on comme quand même libre on ko comme ça là na yo on voyager au Kenya mais tant on comme la Grèce c'est vrai qu'on va dire Turquie est qui mieux qu'Angola mais tant on comme la Grèce on trouve qui via ça qui par rapport à la Turquie non moi je peux dire que Grèce est plus mieux que Turquie pour un d'abord Grèce est à Schengen bon d'abord la Grèce na bon la Turquie est différent quand la Grèce donc ça misala moko boye on a joué photo 50 € par jour tandis la Turquie na mango zo ba $400 na semaine mais na Grèce on commence à misala 50 € par jour au ça ba misala net misala ba misala ibele za na ba msuma sa misala bilanga msuma ba usine yo personnellement parce qu'on a comme ça bilanga te na kenamba liboso na bela fort na koka ngote depuis février na ça voilà tu habitais aux enfants na voilà tu vois dans un foyer na Philippiade elle est à Thessalonique na koble msa bilanga te na zo msa na usine moko boye basala ka ba viande na on ça tu travailles toujours dans les noirs non la Grèce so ba pesio bleu on a droit au sala bien ya Grèce ya so ozinga zo bleu carte bleue on a droit au sala OK na zo pe msala malgré ils a contraté ils a coup de main au beti après donc chaque jour ba foot au sala le lolo ba foot mbongo soit après une semaine ba foot yo c'est bon na kangisi pe mbongo idée za que là c'est préparé na bête ressemblance nous ça salaka on a ya France na nga bon nga France na mututi nga idée nga za kina kina Allemagne ba pays rare quoi tu vois en fait tout le bac bit donc ils à la Turquie ils à la Grèce et banze ba passage destination ils à Guinée Allemagne Mikil peut solo to ka ba lobaka wana OK ah ouais
Solar ressemblance avec les gars rapides. Na te ko beta ressemblance ngo tina na tika na bon na bango se papa na sala ngo kuna mikana batini langa ba document pona ke beta ressemblance mais na okuta na master moko bona pesi mboko mbote Federico Masanga aza Camerounais kutana kana antenne na capitale ya Grèce ka boyi tu kutana pasi moko benga ka Merkis ba noa ba sala rebelle kutana na yeto sali connaissance pe tu bango so na chombo yemu ta fona nzela makolo abima na copie moko nzela makolo to kene nzela kuti ratarati Nzela makolo. Nzela makolo ko bana Grèce ti destination pour Isaïe to bisone to kenti Allemagne. Wow. Ce que mon souffrance on a mona kana na Turquie, Grèce, ya kokota ba poser ba 5 mois, ba 4 mois, ya kasa mai. Isaïe est belé par rapport souffrance oyo. Isaïe temps est belé par rapport souffrance on a moni Grèce, France na 1 mois, mais là on a multiplié souffrance on est à 3 ans. Donc l'équipe de souffrance à 1 mois et l'équipe il y a bané bélo ça nature. Ouais exactement. Qu'est-ce que tu as vécu? Eh mon frère, soit na yeba ka fitir na biso, tam so na risque wana te. Ya cheki na risque na ngai za ba mai pona mai, bo danger za mingi de mai na ko beta mana ba prison, mais on a mona ya nzela wana. Toke, to futa mo pena kanisa kana ba pasteur na bango wana. Nzela makolo ke to comme Thessalonique to kasi Macédonie to nzela makolo faut tama makolo pendant journée mobimba au butu mobimba tana kama donc otama makolo popoko mati jusqu'au wana ta bo aussi nzela makolo ya bino zaki descendre France ou Allemagne zaki Allemagne jusqu'au ti bo otama là il y a quelqu'un qui est en train de vous guider à l'acceptation nzela to bino moka bo kende kaka au début ba accompagner bino batwana ba accompagner bino ti place moko déterminé. Après bah l'accès ba pesi bino géographie bino bango ba konso kana bible gars ouais bino bango konso kana téléphone comme kana chombo bango soko sika bazali ba landela bino à partir ya nano comment appelle localisation na bango na ba landela bino tout comme ka ndo comme boye faut mata boye faut kende boye après moi à certain moment ba so en ligne te parce que ne ba pesi bino géographie wana faut landela ngo bino moko donc map ko to comment na Macédonie wana za kama na Grèce to komi na ville wana ba esi to bozwa bisu botambo kozwa bisu bo komi na capitale bozwa bisu mususu ye même na frontière to sala pena géographie wanti to koma na frontière fallait battre na bango ba récupérer biso bato wana ba finir biso bouton abandonner na Macédonie to yebi mboka wana ti beaucoup ka biso mi bal na master wana to koma 4h du matin to yeba to kende wapi téléphone so pe kangami recharge sili pe le corona ngo connexion à Grèce parce que tant bimi ya Grèce connexion il faut 4 boye soute bokende wapi to van libana to kutana ba pakistanais mo mi balé tant ba mona ka biso ba mona ba noir ba timbe ba to se ba zo 400 ba convaincre biso na te neza boye ne ba vande boye mbila ba koya ba ko simba bino eza danger pona bino na ba na parler bo paiement bo chercher ba chombo lobby bokende ngalo ko la yuma pomba kama na sala ngo mingi te mais mas na ngalo ko ya timba na déjà epsinga master mon ba to yo na mona bango baza batama bien ngali bitito kina malilo to kinde ba proposer biso place à olala to kinde d'accord to kina ndako moko na biso kiza ndako so kiza nini to kota wana bakanga ba porte on est en faux pesa balar baza mibale perte banda bitumba wana ngaku nazo bondela master tika ka to pesa ka moto sa sekonde abina ngambo na pesa ti ngani tema na ki yuma pona ki na ba je crois 4000 quelque chose euros dans poche mais to panza ka ngona nzoto on passe mon to panzi donc panzi pantalon o tchekoto donc et au bimisa $300 300 euros donc mon bon na nga ezambongo na zanango ça ndeni aboto linga mbongo wana master on a na mundu ki toni no ba ba mbeli mais siko imagine mboko yibiti mon cher mboko kumika lelo donc imagine to udi mboko mosusu boko ni le boko ma zo ga dans hôtel te hôtel ngo ba zo mino to sema kama hôtel ba zo mino ndeni ba ni kanati so bokena hôtel ba benga mbila so ba sema document biso na toya ba document ya Grèce ya ba Grèce pe ya ba document ba zimike on a ntoka ko bimana mboka te osane OK hôtel ndeni kutoka na pasi moko boya zaki lokola boîte de nuit to seye ko négocier ba garde ba zaki wana so ba ko bo biso mbala moko ba benga biso ba mbila chaque temps on garde on a zoloba et master on a soki ndini accompagne bi watu ba yo sumbi to kima kata to so bata makato to ko ina sima boy to mona kam de kam no mizo ya osumana
Il y a $300, on peut se 300 donc 300 €, il y a plus de 150 dans beaucoup. Parce que les arbres, la semaine, nous allons à la frontière. Tout bana ko tambola nzela wana ko bana pas tozali kiti la frontière. Bouja bote minola. Quand même à l'exécuter à parce que tu viens de la frontière, mais c'est beaucoup que rail bon matina la frontière ya Kabola c'est Serbie na Macédoine. Voilà ce que bo c'est depuis beaucoup tandeni. To tambola to limba. Tongo etani to ko bote koki boluki ka place mo bolali. Faut pas mener bouton. Pour so pas molina na moi mbio e mona bino. Tamba ka butu so mo ibimi bo batami. Siko na tongo nango ngana kokati ngana bitenga na bien na la police so ba ozon sanga Grèce na zonga na Grèce okoki soute na koki soute ma santé to bisa kuto bani ko bunga so mbale to bunda bitu na zamba wana ngana biki so na komina na point oyo izayo ngana na Grèce iza déjà Schengen faut tinga na vanga donc na balu ke lié quoi na ko na matina na presse na bela police mais à ma grande surprise la police ole ka na beli mbila mbila ba kipenga te. Après il y a mo ka ipsinga iso mona isa nzambi tika teko forcer to koma to ko suzamba na butu nde to mona taxi même ça ole ka moni bisa timbila si bo sa ni no to ibisier to expliquer ka fait tabi ngana zo elini bo ole ka na mino atan ya bazimike kuna batimo bazo kende na butu alelo bokina bango mais bo pesa nga 500 € na mutu to discuter d'ici en demi 350 € na mutu na kawana to kutana ba race ba algérien ba marocain tout ça to kutana bango to bana otambola de 21h 5h du matin donc to longa Macédonie tito comme na ville moko ya Serbie na makolo père matangomba kitaki tito comme na Serbie wana to comme ko proche à temps to mona kala police bimela biso ba to ba panzana ngana kolaka mundire moko na monake pona monaki inde abana ko tamusa biso na telefone na koleka mandika zo bingana ngana zo koleka donc kimaka nae mazanga to panzani yaki côté mususu na côté mususu nga je m'a fait grâce même ni wana na kuma na camp yeye ko kuma na tongo beaucoup tani na camp na Serbie to vani na Serbie 4-5 jours 4 jours nga mna zo connexion ana ya angolais moko boye ko ngalba ka portugais to sali connaissant angolais wana imna asabi circuit pour to kende bosini ko Serbie bosini to soufa mingité ça peut être facile malgré nzela moko musika mais to comment bien ko bosini Croatie ne ko souffrance o na pas na exagérer que souffrance na mona Turquie na ona mona nzela Grèce par France et les cas ibelé donc pour le bosini comme Croatie pour comme Croatie wana parce qu'il y a souffrance moko na mataba ngoma moko na tika jamais ko imaginer na vie na ngai ngoma wana matana diko na ngo to sala 5 jours na zamba diko na ngo ba yo kanga biso bakangi biso wana ba beta biso mabe pe oza belé to zaka je crois 7 na misa na waka kana misa na wana Cameroun Federico ensemble la nzamba sunga zo mukana parce que to souffrance mingi na masa wana ba beta biso mabe na mbila wana donc je sais pas comment expliquer ça bazong sibino susu ce que fa bazong biso ta na nzela moka bien ba ko zong biso nzela mai ce que mai ngo tambo 400 mai ngo Kabola Croatie na Bosnie mai ngo suka bino donc ce que imaginer en plein hiver na décembre ce que timina na mai na 5h du matin na mai so boka sa mai wana bozo tambo boka sa mai suko so sale pe il faut pas mai na courant mai comme mai donc si minze ti donc so kende tant bimina mai makoli kangami makoli kangami biso to komi na Bosnie et mas na moko téléphone e bebakate abengi pasteur biso boze bazo ko bino na taxi après air moko boye moko abengi biso konva moko zobi makasi koyo o aza makasi acha esprit on suba babaya na bango babiti to kesute mais ngala mas na to bito tokende na masa moko ya je crois za Guinée tokenda nae malgré masa wana tant zonga deuxième fois ya bunga na zamba tika na zamba kana pas quand ils a moko bo se reposer mal moko soki mbila ya bat bomba ya biso wana ba mbwa to panzana yesuko ya bunga so to beti nzali na kenda tilelo ne ba distinction na ouais to komi sikoyo na mai moko to kalsa na mère moko akina bébé ba biso boza la prudent pour mai ngambo yo ezana courant
soki kwa kotoyo okufa mais on est tellement pressé basami so ba congolais na to baraté c'est wana ke kota mai mais c'est azokufa na miso totala na bibi on a d'ailleurs plutôt les camps bonza tinza na so grâce to koma na frontière ya to kasi na Croatie mobimba to se retrouve na frontière Croatie Slovénie parce qu'on a peu ce problème sur la biswana mbela Croatie la nepso na zamba kaka mas na ngana ko azaki faux esprit a beta mbile loko moko na nepso mso ka kufa je sais pas to panzana lisusu de parce qu'on a mas na ngana to bunga na kati lelo oya Camerounais parce que besoin to bunga na kana place wana yo tikali yo mori pa kenza ngana kanga na frère moko ya congolais na wasana ko komone na mas na ngana moko Gabi à la Brazzaville to kanga min to ki to kotizamba msuba keboyo et bango tout to kotaka après aser ba koti bango ba film ko boy bango déjà Croatie boza dans la Schengen mais ce qu'on à l'époque Croatie bazako déporté bazako linga ko yambate à l'époque ba izui bino ba beta bino ba pe bazongo bino bosini à l'époque mais so bokomi Slovénie wana so vi ce ko yo bo pemi yo comme Slovénie na komi Slovénie to komi na camp wana pe après 3 jours to kimi na camp to kikalsa pour to kinde Italie quand la frontière italienne Slovénie ba yo kanga bisusu bazon na camp ya Slovénie après 2 jours je me rappelle le 25 décembre to le 25 décembre to kimi to besu meka même nzela to koma Italie à partir d'Italie déjà avec moi dans yo. Ça, c'est le parcours de Osé Kamango. Ça, c'est fort. En tout cas, c'est pas facile. Ah, mais je te dis. Hein. C'est pas facile. Italie, après aussi. Ouais, Italie, tu sais, on a ce que l'Italie, bon, je l'ai sauté. Et grand frère, on a appelé sur mon côté Adolphe Nzao, mon thème marocain Anguilla. Il a je crois, 250 €. Baninga sukumbong ezali souté batikala kinga bi na mamanga na kindi to bino so bozela mbongo bozela ngana ki na fimo ka Brazzaville Patricia na Belgique pe to yenae ce qu'on a ezali ki le 1er janvier le 1er janvier et le 31 pour le 1er janvier baninga fêter ce qu'on a train Italie Suisse to comment na Suisse mbela so pa na frontière wana ba train ba so kanga ba tout ba samikanda na mbitanga mbile tangwa yi na ikina Bible mo na maboko na otanga fiona so ala lelinga na nzoto ngoni mbia ko lalela ngana nzoto bila yeba bango basenga mukanda balo balanga na bango ya Suisse na yokate soit tuninga je parle français je parle français oh c'est quoi c'est la Bible c'est otanga Bible ça kriche botikale botikai ilo ke sofa biso e ba o no to kuta wana bandibo bazali na biso tout bakisa bango y compris ba master ngo batika na sima tant bango balanda biso après 2 jours bakanga bango moko tilo azaka na Suisse na foyer moko to za régie akima na français les lots en France Robeta Masolo ya France Milai Moulaïté parce que c'était les plus importants qui koyoka parcours na yo comment tu as quitté Angola pour venir jusqu'ici en Europe mais aujourd'hui tu peux nous rassurer qu'aux en France aux a na titre à séjour na yo bon Dieu m'a fait grâce tanga na bwaka ngunda baninga mosuba salaka 1 an ya procédure nga salaka 7 mois ya procédure dans une mukanda ngamo welike la kanga na koma après dimo ba convoquer na OFPRA na sambi après 3-4 mois réponse positive et bima donc les gens comment vraiment un peu stable je peux dire on a ça la formation à corps médical je travaille quand même je me débrouille un peu aujourd'hui ma maman mais bien sûr écoute la fois qu'on a coûté on a vraiment sur les aïki ça c'est bien on a tenu à Gambon tous les jours qu'on a parcelle très bien ça c'est fort bande on a à côté à papa et puis des fossés les sungara et voilà cause na sungara monter to sola na téléphone basanga ba demande mais nan pe na bimisa lo te pona pesa bango mais ils ont un projet un sunga bango ba ndiko amakila na ngaya sunga bango ceux qui basengi sunga basenga ba penza mena nzamba yebi pourquoi tika ko mendo msusu zo mona kaka na komi place nini na simbi bible batikinga obite peut-être prière ya mutu mo bojour wana assemblée pour na libota mbape ki prière wana affecté donc so occasion za vraiment nous on a souci à maman ya bandeko mususu kanisa pe bango nzamba yemu ka ba pourquoi nga faire passer biso ba circonstances mususu est important wana mais question kana ngana tuna yo routine oko encourager mutunzela wana bon selonga musunyo so o pesa o senga conseil pour nzela wana na encourager ti almane azela tom azela aluka tanzela mususu
bon na éviter pour chaque mutu a la chance na ye ya bat baleka penza ba souffrate mais nga on a mona na ko encourager mutu ale kanzela wana te jamais même zema makolo Grèce France makolo encourager mutu te. Et aujourd'hui tu peux nous dire la vie que tu avais en Angola na France au préféré à France? Non mais c'est plus mieux mon frère na quand parole te mais les Europe c'est plus mieux na na te ko simamba mo te na salaire à 3000 2500 euros alors comme mon ngombo pamba imagine toi au Bali déjà et na fiancée à française malgré simbité quand ne balobaka alingate na songa maman biso son atini mon et pas maman problème et te pose des questions mais pourquoi chaque fois tu envoies l'argent à ta maman mais c'est quoi et ta maman a na café a na bazé te boy c'est quoi tu vois la maman qui jaou na penza déjà tu vois bien un point 20 to ça la vraiment rester à sérieux mais la maman qui non na bien ne malé toi pexanga la kabila maman mbongo on a kata déjà nemi na donc et aussi mbata mukete mais tolu comme mususu c'est qu'on a pas opportunité mususu a monani problème te mais Moussa Lozo Sala tu olingi en haut tout ça parce qu'il faut bon allez pour le moment je peux dire et ils ont vocation à rater mais je suis obligé en tant que le on a la formation dans sa formation ou ce qu'on a ça la formation ce qu'on a silicien on dit ce qu'on a ligne pendant ça dans ça là aide-soignant ouais. Ça c'est bien. On est aligné. Et de l'autre côté, on nous a aussi appris que ligne pe cinéma, au sarapé théâtre. Au ligne là on a au c'est pour ça on a toi déjà la Angola tu faisais les. En fait, on a une Angola puis nous de Angola, il se pas idem ce kabilo comme c'est Angola. Il y a théâtre Congo vraiment c'était rare. Tant le moment là comment na Turquie na comme na communauté congolaise n'est pas vraiment super na ligne théâtre ni. Je me rappelle qu'on a na Turquie na benga kan de qu'on a biso les Quechou na proposa kai sanga mais on a chique aussi mbaté attends na France ni na comment proposer ba grand frère na biso le quoi José de Londres a fondé ba porte ce qu'on a zawana na sanga pe pa meta et pas Duce et malgré ba on à l'époque na sanga bango ba avec na bo ba sanga ba ça été mais so ba ça ba benganga mais de longtemps na benga ka mbala moko père wana format fondanga ba porte ici quoi. Très bien. Et déjà dans autres travail en partenariat na Sila Bissalou donc quand on aura un projet à niveau de l'Europe, merci beaucoup. Merci beaucoup Nayo. C'était très important. On dit mingi, la pose au Keninzela wana. Il faut bailler au kaka. Déjà ma commune pour que bailler ba décision ni ba rejoie. C'est vrai que l'Europe est plus mieux que Afrique mais nzela rokende il faut regarder nzela ni ngo parce que yomo betili solo bandegone ba kufa nzamba salio grâce mais ningo lobby eza nzela o ya encourager batute parce que eza ba risque tellement ébélé donc bandeko bazana banzela ba meka encore ko réfléchir et au sala be makas. Merci beaucoup en tout cas na expérience na yo comme le nom de dit témoignage na yo histoire na autre comme on a poto awa osa ba moto pe sato message pour encourager bandeko ba otala biso na Afrique na pesa gambote poste nous na lobby déjà na pesa gambote pas vient na José de Londres que j'aime beaucoup maman Fifi Misiolo que j'aime beaucoup c'est un vice-président de biso ya l'éthique et je souhaite mes condoléances à maman Nana Slov secrétaire à l'éthique auto ko fait la papa na vraiment za malola à conseiller na pesa mbote pas Arnaud Masianga motema bato ya Liliane nande konanga Adolphe sans oublier mon frère Bakari Bakayolo Ahmed les grands ivoiriens il y a bato ba ibinga na pesa no ba biso na ba ndono tu ya Turquie uzala na bango na Izmir kuna Istanbul bande kwa Grèce nepsa bango tant sur na téléphone ba bande ko tisiko ba na Turquie na Izmir tisiko to sur na téléphone na pesa bango courage ya yo qui ça fait quoi ça il y a ba masolo bete ba 2000 combien ça c'est moi 2022 ah ouais quand même était même en tisiko tant na sur na bango ko mas na glory tout ça tous les jours nepsa ka mas zala ka film nzamba osunga okoma na destination. Très bien. Ouais, okoma. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'était votre émission témoignage. Toujours c'est la paix témoignage nayo. Ezara banzela, il y a ba difficulté bande beaucoup na ngamaite, oza pe na témoignage ya fi nayo, ya histoire nayo, ne bo monto yambi pe ba maman bazan la bana bautiste, handicapé mental. Nous voulons vous écouter, vous qui avez traversé des choses au moto soit roloba et ko existait. Nous avons besoin de ça pour que tout réconforter bandeko ba otala biso na ba différents sika bazali. Merci beaucoup na Tracy Mbelenga na réalisation pour la biso en tout cas. Tout le monde à une prochainement. Bye. La voix du peuple, la voix du peuple, c'est bien. Vincent Chilouizi
étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple.